atikala mfumu na mapate ya RDC The King Nkumu leader mfumu compagnie africaine d'aviation Fly CAA mosala salaka kosepelisa ba passager na kitoko sepelas toujours wana mission mipesa bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso kasi tika to bisabino que Fly CAA a mamika koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boyo elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta miso lokola kapopwe na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. Mardi, et là, nous avons voté la merci pour oser bébo la télévision, on a vu pour la info, la journal, il y a peu pour la peuple, tout font la journal pour le groupe Sabino qui est pour l'Assemblée nationale, le Bossimba qui est Nabokambemi, honorable président Christophe Mbosende, honorable député national, Bazaki na plénière, mardi 19 mars 2024, on peut pas y Bazaki ko lobela bongo. Examiner, adopter projet, il y a règlement d'ordre intérieur, article par article, détail, il y a éléments où beaucoup d'ango, na journal, na bise mokolo, il y a l'hôpital, le kabonga, la masolo, le premier ministre, pour nous, que Jean-Michel Samaloukonde, il y a organisé, qui peut, à président, qui mokolo lundi 18 mars, dans Koloba, cérémonie, il y a relance, il y a activité, il y a programme sino-congolaise, Nadine National, il y a détail. Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge a organisé qui paie à président qui lundi 18 mars 2024. Cérémonie, il y a relance, il y a activité, il y a programme sinon congolais. Na siège, il y a agence, pilotage, il y a coordination, paie à suivi, il y a convention, paie à collaboration où il y a qui signé entre RDC, République démocratique du Congo, et l'Ongo na partenaire privé APCSC. Pour cérémonie Oyo, et zali suite na signature Oyo, et zala qui signé le 15 mars et outil le capo na avenant numéro 5, il y a convention sino-congolaise de créer pour répondre na ba attente va congolais na terme d'infrastructure na échange et ba ressources naturelles oyo ezalaki exploité programme sino-congolais convention na yango ya collaboration ezalaka signé na 2008 oui ezali ko patoger pe etika ki na nzela pambate nécessité ya kosala ba négociation mususu ezalaki pona avenant numéro 5 oyo e constituaki aboutissement ya ba révisitation et permetaki na relance ya programme oyo et bengamaki po na kotambola na banzela ya sika espoir ya kopesa satisfaction et pas ya ba parti nyonso na présence na tina wana premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge asengaki na APCSC ayeba na kosappuyer na expérience ya programme sinon congolais po na ko atteindre ba convention mususu ya collaboration na tina wana ndenge bazali ko expliquer directeur général Freddy Yodi Chembo APCSC ezali instrument stratégique ya gouvernement pour na oyo etali bras ouvrier développement intégré ya mboka yango ezali bongo trait d'union pour na exploitation ya ressources naturelles pe ba besoin d'infrastructure de base natina wana structure oyo ezali bongo ko sala interface entre ba différentes parties pe ba entité oyo ezali intéressé na projet oyo et outil na ba accord ya collaboration to pe ya coopération na matière et infrastructure de base pe ba ressources naturelles APCSC azali ko préparer ba rencontre to ba négociation entre les parties nyonso azali ko négocier na institution financière pour na ko appuyer mise en œuvre ya projet natina wana nde premier ministre asengi na ba dirigeant bayeba na kosala ba choix moko ya malamu po na mboka ezali honneur moko ya malamu po na ye kozwa part na cérémonie ya relance ya activité ya programme sinon congolais ndenge bo constater ndenge premier ministre alobi ezali suite na avenant numéro 5 oyo ezali aboutissement ya ba négociation ya programme sinon congolais oui convention ya collaboration ezala que
signé en 2008 na bi ya assurer reconstruction ya infrastructure na mboka na biso pe ko valoriser les ressources naturelles natina wana esengeli kokumisa vision moko clairvoyante ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali kotia implication personnelle na ye et memi na accord oyo natina wana ye azali artisan apesi ton na vision gouvernement azali ko exécuter to pe ko matérialiser vision oyo bazali ko utiliser bras séculier oyo bazali na kati ya salle alingaki atalisa mosala monene ndenge euti kosalema ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alobeki bosimba ke cérémonie oyo ezalaki organisée sous le haut patronage ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe elekaki na présence ya quelques membres ya cabinet ya chef de l'État quelques membres ya gouvernement local la ministre ya mine ministre ya communication pe média inspecteur chef de service et inspection générale ya finance pe quelques mandataires ya entreprise publique ya l'État pe ba partenaire privé mosusu ya République pe ba membre ya cabinet ya premier ministre et longo na quelques personnalités. Tobeta bongo masolo mususu mpona ko samino ke suite ya ba chaleur ya makasi o eza ko salima ces derniers temps awa na vie province ya Kinshasa ba reporter ya Folingala journal peuple bazoki makanisi ya Augustin Tagisabo o azali bongo chef ya kuna na centre ya météorologique na koloba na météo nationale ya République démocratique du Congo ye a expliqué cause ya ba forte chaleur o eza ko salima awa na vie province ya Kinshasa zabongo na micro ya héritier Mapindemi esenge toyeba tozali na saison ya mbula na saison ya mbula ba température emataka mingi to enregistraka ba température variaka entre 31 et 33 degrés mais na tang oyo tozali constater différent ezali kokende musika ti ko atteindre même 37 degrés 38 degrés o tango ya mbula température mataka makasi pe mbula yaka na poka okomona mbula esalemi mais na turo tozali komona mbula ezali te donc cela veut dire que na kati na atmosphère ezali na diminution ya humidité tomoni humidité atmosphérique oyo ezali ko favoriser nini formation ya mbula ezali te ekiti makasi na 36%. Tango ikiti na 36% mupepe oyo tobengaka l'air ekomi sec ekauki ezali kwa kokauka yango tozali komona ete moyen emata po ezali apesa biso mapata ya mbula ezali te epesi biso au contraire molunge parce que ezosala inversion de température na niveau ya 700 hectopascal 700 hectopascal eza lokola 3 km d'altitude. Donc, comme on a un niveau, et ça l'inversion de température à cause de la zone de subsidence, ils ont ça projeté sous température nasse na mabele avec augmentation de chaleur. Yango siko biso batu tozana kati na couche ya liboso ya C ya atmosphère to benga la troposphère tozali ko sentir ko ressentir siko chaleur wana ezali ko zonga biso. Parce que l'atmosphère est favorable na tango oyo po ete epesa biso bambula makasi. Bon, na kati pe ya ba niveau wana tozali komona zone ya subsidence wana ezosala pe mapata nyonso ezali ko se former na esika wana ezali ko panzana. Et ko pesa ba coup de tonnerre et ko pesa ba éclair même mbula ezali te. Soit te pesa bambula moko mike et panzani. Cela veut dire que eza anomalie actuellement ressenti na niveau ya ville ya Kinshasa. Pour prévenir chaleur makasi eza kosalema a vie province ya Kinshasa esengeli moto nyonso bana mikolo peni ni bomela ba mai ebele po bozala déshydraté te esengeli komela jus te mais mai oyo koki ko prévenir bino na chaleur ya makasi oyo to poursuivre journaliste pour nous que conflit ya makasi na situation oyo ezali kolekana na famille Masamba ba farene ba uti ko funda leki na bango na citation directe c'est-à-dire na pénal audience ezali bongo mokolo ya lundi 18 mars 2024 kuna na tribunal de paix ya Matete Stéphane Skande na national bazaki na compte Folingala Molimo ya kaina ekoteli makasi bana
ya fait Simon Massamba Makela mingi ba frère aîné totangi député honoraire Rémi Massamba, professeur Roger Massamba Malonga Jean de Dieu, Massamba Mantemo Oscar pe misusu bango nyoso bafundile kina bango Eric Massamba Mazola na citation directe, c'est-à-dire bafundiye na pénal tribunal ba condamné le kina bango Eric Massamba Mazola akende kopema na prison. Selon bango le kina bango Eric Massamba Mazola asali ba infraction na assignation na ye oyo a déposaki na tribunal pona kosenga na justice bakabola bango héritage. Talatina ya audience ya lundi 18 mars 2024 na tripe ya matete ndenge avocat na bango apesi ba explication. Oui, audience mokolo lelo ezali ke bana ya fait papa Massamba oyo azalaki promoteur ya école Massamba bana na ye oyo ya mikolo par rapport à oyo ya leki afundaki leki na bango Eric Massamba na citation directe pona ba infraction. Audience ezali renvoyé na 2 semaines oyo ezali koya pamba te tribunal ba déclaré non saisi procédure ya dépôt ya ba dossier esalemaki te ndenge mobeko esengaka. Pour rappel, esengeli boyeba ke guerre ya succession ezali kobota division entre bana ya célèbre promoteur ya ba école Massamba, première école privée na Kinshasa ekenda sango pe ebimisa ba génie ya ndenge na ndenge. Dénonciation ya sœur na bango Claudine Massamba pour na ndenge ba frère aîné ba tekaki moko ya ba parcelle ya papa na bango Simon Massamba oyo ezwami na numéro 1283 na avenue de la Poste na quartier résidentiel na commune ya Limete. Etekami na ba faux protocole d'accord ya kokamwa akuta pe kombo na ye na ba signature ya vente alors que ayebi eloko moko te. Tribunal ezali déjà saisi, audience ezali fixée pour le 26 mars 2024 oyo Claudine Massamba asengi na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a s'impliquer personnellement atika bangote bazali na souci ya kobatela ba valeur ya kombo ya papa na bango Simon Massamba Makela. Asengi pe lisusu implication ya ba service nyonso compétente pour na déroulement ya audience oyo ya le 26 mars 2024 et les Kanakitoko. Dossier oyo vraiment eza à suivre. Nasima ya koko ya immeuble kuna ya si niveau na commune ya Gombe na Sosimat boyeba ke mwana mboka Fiyun Ndondoboni o azabongo président ya ordre national des architectes du Congo yepe akitaki kuna na terrain pour na kosala constat de Mpendo Longwanza accompagné ki na compte ya Foningala. Nasima ya affaissement ya immeuble ya 7 niveaux oyo ekweyaki na Malembankulu na quartier Sosimat na commune ya Gombe bosimba ke likambo yango etushaki ba architecte ya République démocratique du Congo mwana mboka Fiyun Ndondoboni oyo azali président ya ordre national des architectes du Congo Onana Mokuse akangaki motema te na mbala moko tangu ayokaki nouvelle akitaki ye moko na commune ya Gombe na avenue Malembankulu esika wapi immeuble oyo connaîtraki affaissement Fiyun Ndondoboni oyo azali numéro 1 ya architecte ya République démocratique du Congo akitaki awa na étiquette na ye ya architecte monene pour na ko constater eloko nini esalemi pamba te Fiyun Ndondoboni esengelaki akoma ye moko kimona meso pour na koyeba eloko nini esalemi ba condition nini immeuble oyo etongamaki pe ezali nini ekwesi yango mwana mboka Fiyun Ndondoboni na sima ya kosala constat pe kotalatala alobaki bwena micro ya Info Lingala. Na likambo maoyeli biso il faut te la responsabilité à quel niveau mais avoir les images les colonnes moko côté droit et c'est daki et faire effondrer immeuble mobile mais avoir immeuble eza dans nos compacts c'est qu'apparemment la structure d'une manière générale les a m'abêté mais côté assez cédé peut-être poids ou quoi on ne sait pas on va vérifier avec les enquêtes hein, pour y la réalité et puis est-ce qu'il y a un problème avec voisins et tout ça sont les éléments qu'on va voir. Donc ici,
Important c'est ça que batubaye ba musala otongandako eza secteur moko assez délicat. Il faut vraiment la disposition appropriée pour na osala. Donc nous sommes venus constater le reste selon banquette ya Manasi. Boyetango Fiyundo Ndoboni, numéro 1, il y a Ordre national des architectes, il y a République démocratique du Congo, à Komakiwana, population, ba mona kiye, pe ba sepela ki makasi, ba yamba kiye, papa yenza lesili, pambate, yende azali papa ya architecte, il y a République démocratique du Congo, nambala moko ba pusana ki pembeni na ye, po na kotuna tunayi mituna, pe kozabi yano oyo esengeli, par rapport ya likambo oyo ekomi, explication ya malonga, e pesamaki, et pas y a mon amboka Fiyundo Ndoboni oyo amekaki kolimbola et pas y a population pe kotali sabango et loko nini et salemi kati na likambo etali immeuble oyo navni Malembankulu. Bon, architecte en principe a la responsabilité décennale, c'est-à-dire 10 ans après œuvre il faut y tenir. Mais toko a raison, est-ce que c'est architecte, est-ce que c'est ingénieur ou un salaire va calculer la structure, est-ce que c'est exécution, tout ça on saura à quel niveau responsabilité Zali. Comment avec l'État régler cette question. Oui, descente ya Fiyundo Ndoboni na sosimati na komini ya Gombe mingi penza na avenue Malembankulu ezali kotalisake architecte ya République démocratique du Congo bazali vraiment organisé na bokambemi ya yemoko numéro 1 ya Ordre national des architectes du Congo mwana mboka Fiyundo Ndoboni soki ozana ordre te yebake ozali architecte. Tebeta bongo masolo ya complexe scolaire Maman Pemba c'est que élève ya complexe scolaire Maman Pemba na loyo ekumba makabongo na fondation na mbungu bango basala qui pratique elongo na ba kolo ezanzinga ya commune ya Kisenso boye bake ma pratique wana esalema kibongo na télé ya complexe scolaire Maman Pemba héritier mapinde miladi landu basaka na compte info lingala. Complexe scolaire Maman Pemba, école ya fondation Nerombungu, toujours en avant. Bazali kopesa éducation na ndenge ya kosakanate, ba enseignement ya qualité, et zali kopesa mana complexe scolaire Maman Pemba, oyo ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Bana nyonso ya Kisenso, pe ba commune ya Zinga ya ville ya Kinshasa, balobi, merci mingi honorable Nerombungu, na ndenge ozali kosala na éducation cheval de bataille na yo. Bosimba ke awa na complexe scolaire Maman Pemba, ba atelier et kuba pratique ezali ko salema na ndenge ya nyama bosimba bana ya 6e scientifique bana ya électricité mingi penza pe 5e coupe couture balekaki awa na ba atelier pe na ba laboratoire pona ko sala pratique ndenge kaka bino moko bozali komona bazali ko panza ba moteur ya ndenge na ndenge l'électricien bazali ko bongisa courant alors que nanu ba félicité botala bino moko makambo ndenge ezali ko salema bana complexe scolaire Maman Pemba bangonde ba ko simba électricité ya ville ya Kinshasa pe ya RDC mikolo ezali koya ya mécanique ba moteur ezali ko panzana pe ezali ko zonga na ndenge ya kosakana te botala bino moko bilili bongo bana coupe couture ya ko simba ezali te botala ba machine tondi na atelier awa ezali ko favoriser pratique na ndenge ya kosakana te awa mwana na machine na ye bongo bekol ya nzinga ya complexe scolaire Maman Pemba bango pe bazali sauver balobi babiki bekol nyonso bazali kotinda bana awa na ba atelier pe na ba laboratoire ya complexe scolaire Maman Pemba pour basa la pratique ya solo complexe scolaire Maman Pemba ya fondation Nerombungu balobi bana ya école nyonso ya nzinga bako kende lisusu ba commune ya musika teo bako suka kaka awa pona ko sala ba pratique na bango mama papa osepeli mwana azwa enseignement ya qualité yebaka honorable Nerombungu fumabanga moyo et si apesa solution awa na complexe scolaire Maman Pemba nyonso ezali sur le plan pratique ya kosamba ezati kaka na masolo etali complexe scolaire Maman Pemba boba ke balève ya complexe scolaire oyo bazaki na culte moko ya kafu ndenge momesano ndenge basala ka chaque semaine reportage la Diland ndenge kaka ezalaka momesano na complexe scolaire Maman Pemba école ya fondation Nerombungu ba personnel ba se retrouvaka chaque lundi batikaka mosala bango na maboko na Nzambe pamba te initiateur ya école oyo azali bongo mosali na Nzambe honorable Nerombungu bosimba ke ba personnel nyonso ba se retrouvaki pona ko abandonner poste na maboko ya Nzambe culte d'action de grâce oyo ndenge ozali komona elekaki vraiment kitoko ba personnel nyonso ba teyamaki epai ya moko na bango eli
Elika Kessa alobelaki mingi na mokanda ya Luc alobi malgré nyonso tokoki kozala na yango kasi to réservaka pe esika ya Nzambe tango nyonso na mosala na biso. Message na ye ezalaki capté 5 sur 5 ba personnel nyonso batondisamaki na esengo pe basepelaki kosele semaine na bango epai na Nzambe afin que Nzambe ayeba na kobénir mosala na bango, a bénir complexe scolaire Mama Pemba pe a bénir honorable Néron Mbungu oyo azali initiateur na yango. Na micro ya Info Lingala journal ya peuple Yemoko Elika Kessa alobi boy. Monsieur Elika Kessa, personnel na complexe scolaire Mama Pemba. Touti na kilt na biso ya Tongo tozalaka nango chaque lundi oyo wapi ezalaki ordonné na les visionnaires de l'école à la personne de Néron Mbungu. Chaque lundi ba personnel basangana kapo na culte na Tongo avant kobanda musala et puis kotika semaine mobimba na loboko Nzambe. Lelo na lisungi ya Nzambe tozalaki ensemble na ba personnel nyonso au-delà ya ba 90 quelques participants et to expliqua qui la pensée divine de Dieu dans le livre ya Luc chapitre 12 verset 16 likambo oyo eza kovandisa biso que malgré nyonso tokoko zala nango to réserver une place pour Dieu. Alors vraiment en tout cas je remercie vraiment l'excellence pour la pensée oyo oza kosala kena ba oyo bayeba ki Nzambe te na ba culte oyo bazoyeba Nzambe. Nyonso wana ezali kotalisa ke honorable Néron Mbungu azali vraiment mosali na Nzambe. Mission na ye ezali pona ko évangéliser lokola azalaka pe évangéliste itinérant culte d'action de grâce oyo et pesi personnel motivation pona ko kota na poso ya sika na ndenge ya malamu afin que nyonso esimba na maboko ya Nzambe. Compagnie africaine d'investissement CAA ko présenter ba vœu de meilleur na ba client na nyonso. Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, mosala salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas na sepelas toujours, wana mission a mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopwe na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon pour ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecter kitoko. Ah, Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King Ozana posa olata sapata kitoko pe ya qualité yebake fête ya Pâques ezo ya kala mingi te kende bongo na 7e rue limité papa Rif aza kozela yo. Reportage. Papa sinangai e utako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebinga na kombo oyebinga na elongi oyebinga na musala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete toki na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo ka ba blocage. Mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Changa Maboko, on va diminuer tout le chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous avons pas Patrice pour diminuer tout le pour encadrer jeunesse
transformer bango si on t'a dit ça la sapate est-ce que alors ça a besoin ça je ne pense pas automatiquement à Oluka Azala responsable pour qu'il y ait des familles mais pourquoi dans ça été dit pourquoi dans ce là rappelle fait dans la gentille Ngobila oyo adjoint nae ezali chez Koko Mulumba fils gouverneur gentil Ngobila na mona quand même bonne foi alobaka ngamo kwa mbangati et pas chef de l'état n'a pas essayé mon compte mon avis que ma politique peut moi makambo mais il fait qu'il bonne foi aux autorités nous suspect bazan moi je pense que nous ça la effort et ça devoir on a dit nous on a devoir dans la salle sur le téléphone na 7e rue place commerciale na petit boulevard place partie soit na peu monsieur mon ambassade d'Adour à Kekele pour nous dans la présence de la salle nous a bien organisé na sala bikanda nyonso oyo ekosenga l'état lobi ko soutenir yo yango na bimisi mais bali ko soutenir ngaki bon je comprends donc client nyonso ko Dakar oka ngo papa Christmas wa ngo ba biso mama ko ba soutenir yo il faut simba science mais na simba science na vina ngati donc je suis ya awa ozala osala fête ko dia ba nyonso na fête na tara tesa awa aux allons à mariage là aux allons à sapin qui a monné le col à il y a un ordinaire comme un roi est mort de cocaïne aux allons le roi est mort on est comme un bolide le col à il y a un salon dans sa réparation dans sa fabrication donc na yebi musala comme il se doit autant que battre ça Oyoki, adresse Ezasemoko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa wapi ba chaussure, ba sandal, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela. Naïlement, on est possible de la boucler complètement info lingala. Il y a pourquoi les lorsque vous s'appelez qui n'ont pas merci. Narito Kindu. Vous avez qu'à vous sur la télévision, on a vu pour la colonne d'info lingala journal un peu pour la population qui vous s'appelez qui n'a pas merci. Na Christian Kengebeni Azaki Bongo Nassima ya caméra concours rédactionnel ya Rito Kindu héritier Mapindemi ya superviseur qui journal au montage et c'est moi qui par Fabrice Lundombi Pe Christian Kengebeni ngala notre option de rendez-vous. Nicolas Aliko au revoir. Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, Mosala Salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas na sepelas toujours, wana mission mi pesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopwe na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon pour ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecter kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King